Soki babili ezokima okokwa kolala mwasi te epesa ndenge kopakola pendant 3 jours sepe ezosala kitoko ntango yo ozobwaka te ekepesa nini yango moni ba Merci on a battu c'était vos orateurs la votre humble serviteur Waterloo qui bangola oza kananga toujours pour nous saluer nous saluer sarabino nous saluer tata nous saluer maman na baki na bino na baki biso ana affiché tout ne makambo biso to pesa ka solution so bon bazaka makambo biso to na solution solution parce que solution ba problème na bango tout la première qui bino ta na bino te oui biso awa so news ezate to pesa te to toujours ba news na bi belé bo benga kenga partir ni banda mboka ba Suisse bo benga en Allemagne bo benga en États-Unis to oui papa maman solution de maman nana solution ko zonga sute oui de lelo suna zoli bino maman nana solution o tozo sola na eli susu abi lelo za spécialement ka zo sola pour ba batali ba papa parce que ba papa ba benga qui est toi papa ba zana ba problème sérieux lelo zo sama batali ba papa bon prochaine fois tozo eli susu sama batali ba maman de na yeto sola na là je vois directement qu'on peut ça bon afficher tout babi moi c'est moi ya bien moi batamuke babi afficher tout la patrona babi moi ça bien babi na bo santé mobile na ya mbinga tonda et vient nga emisha kimbo papa na tamil de tout le temps de tous les jours babi chaîne abino ya ngoyo bo s'abonner a makamba sérieux mama buzo ba ay kotata makamba sérieux makambo toujours te mama bien makambo ya kitoko là je vois on a ma caméra na bongo chez le production au bonga semi caméra on a yeto za ko pester na yena bi wina ko se fite na ngambote na bonjour. Bonjour papa journaliste papa maman nana tous un plaisir sur le ya koyamba yo na kati émission na biso babi thème mystère émission auto kundola ka makambo e bomana maman nana prochainement to yamba ki expliquer mama ka bébélé yango lelo to ngai lelo to yoka yo lelo to zo sola ka niki mama baba papa na ebité ozana spécialité pika mama baba papa to yo 500 no ganyo. En tout cas lelo pena na ependa pona ba papa solution ba papa pena na uchi ko zwango penza na mboka na biso bokila na ye nango na ye penda ba papa penda boyoka ngai penza lelo boyoka penza o penza ba solution na bino pena uchi ko zula no bolanda nga moko bolanda penza bozo ba solution na bino nyonso maman nana kano lobi to ba solution na biso nyonso awa na biso ba papa maman nana question na ngali boso ezali papa ba bengi yo lelo to mona ba papa bili ba ba difficulté peut-être ya na kati na mbetu peut-être papa azolemba le mezaka cause ya quoi ezali babiloko bazolia surtout mingi na bango poto kuna ba fruit mingi baliaka yango moni ezobota misisa ba maladie yango moni ezo causer mona papa azo satisfaire mama te ba hémorroïde ba prisa wana nyonso yango ezo ya mingi na ba maladie wana surtout mingi na babiloko bango balia babiloko ba fresh kuno bango baliaka hier ande na nzela ya wana yaka na nzela wana mama na ngande lobi yaka na nzela wana sikoyo na ebite biso zana kin bango batu biso bazana ba poto baza awa parce que eloko nini eko causer biso lelo pour na ko éviter ba malade ane ya to na koliaka ba légumes to liaka ba biloko ba nunda to ni ben musubi sala mo bien na nzota mutu. En tout cas collecte musunité faut qu'on lia pena mingi ba légumes po ba légumes wana yango ezongisaka ba sperme mibali esokolaka ezopesa mai na bino makidi kwa oto bengi makidi ezongisaka ngo ezopesa ngo poids po eza mibali mususu akopasser rapport na mwasi donc mai eza pena na lourd quoi mai eza léger au monde maman pas au coca ko concevoir te tant bazo sala rapport na maman au monde tant maman côté ma boyango pe bi po eza léger mais faut ko lia ba légumes bandunda ba pondu ba fumbwa ba matembele yango na nde et puis ça kapona nzoto ya mbali
Maman nana quand le biono au lobby ba fumba au lobby banini au lobby banini la légume de ça la raté ba papa le lo super mena bango to na linga ba bi de wi makid na bango ezala kilo quand le lobby wana mais tout monde a gebelé le mona azana maman na mbetu on a abandonné pas même 15 minutes 15 secondes pardon on a pas vexé nous c'est ça ba cause ya ba bloc wana en tout cas mingi eza penda na ba cause wana bango kuna na poto ba tie ba fruit mingi. Ok, faut que liaka ba biloko eza ba régime na biso ya mboka. Faut que liaka ngo mingi ba madesu wana ba mbwengi ba wando. Faut que liaka ngo po yango nde ezalaka bien na nzoto. Esalaka mobali bien et que sokola ba superme et que pesa ngo poids. Po superme tango eza mai. Maman okoka ko concevoir te même yo moko pe bando sentir bolembu makamyo so bando sala bolembu. Donc il faut que lia kamini penza ba biloko eza ba légumes. Donc ba légumes o mboka na biso faut que lia kango. Eza mabete. Eza mabete ndikane maman nana j'espère accompagner avec Chilo Production ba mambola filma pour comprendre yo na za Chilo Production parce que ça nega kitoko. Là je vois la patronne afficher tout. Ba bi afficher tout chaîne na bino yango bo s'abonner. Ba bi afficher tout moi c'est moi ya bien la patronne. Ba ba lo bane mingi te moi batamuke moi pope batamukolo. Et puis ça zoua te babi mon vieux babi cash money. Babi cash mama babi vinanga Edi Mulumba ya bino yango yo. Maman nana na moni tous en bakisi awa oye nango o lelo donc ngata découvrir na bato ensemble bakisa ba papa na bandi na o mama nana o na monongo na ebité eza ya poussière eza ya ndeni mama nana bon oyo eza ya ti eza ya café eza ya mai eza ya vin ndenge eza awa o tia cuillère moko na mai o mêler zo traiter ba hémorroïdes ba muscle et comme ça rappelle eso pesa pe nzoto poids po esalami na banzete ya bokoko o ndozo mona a et que traiter mu Congo et traiter ba muscle ba hémorroïdes pota libumu et pesi pe poids na nzoto na yo ya mbali donc c'est pesi poids na likata yango nde pesa poids yango c'est ba kisi o binanga o melinati o meli peut-être na 20 ils ont un inconvénient moko te ko sala oh ils ont un inconvénient te eza kana inconvénient ba kisi mindele o nyonso atande ngozo mona elati wana esami na bokoko ngamoko nde nazo sala ngo donc ils ont un inconvénient moko te au contraire kuto ko zonga penda lokola mwana mokeo baboti kitoko. Merci maman nana, je suis le production. Moi maman naïb sarayo yango maman. Là je vois Mireille à Sala babi Mireille à Sala, je te salue vraiment. Famille à Sala mobimba ya bino ngwana. Et maman nana moni oyo la neza bakomi bonzoka aka 47. On est sunini maman. Ngo mabatu. Oyo penza donc ezande suka. Surtout na bano bazobima ba génération babimi mikolo. Bazokoka eloko te. Akozwa mwana bato bazokoka te balole kaka eloko ezobima soka kosoli kaka ebimi oyo penda donc aka 47 oyo eza penda mpona bango penda bagene oyo bazobima ntango ameli yango akosentir force yani kovanda ye pendant 1 heure du temps soki ameli yango akosentir atoki bongo ntango akobima na mama akosatisfaire mama mpenza kitoko ndenge mama lingi olobi soka menango fatoka pourquoi fatoka donc ezola c'est traité ba kisi nyonso ba maladie nyonso oyezaki na nzoto na ye ebimisi yango ale bimisi ye yesko a remplacer azongisi ye penda lokola mwana bébé o mama ochi kobota zo telema penza bonzoka a 47 yango oyo o penza ebomani ka penza yango wana yo moko mto sali mama nana o nyonso bakisi na lobaki o na lobaki na première émission na otaki ko loba yango o na baki na uti kozwa pena na mboka na nga bokila yango na uti kozwa na tamboli ba mboka ebele donc na ye pena na bakisi penza ndeti oyo penza eza eloko moko ya sika baluka ba découvrir yango. Merci mama nana namoni oyelandi yango ezaka banini moko wana moni amuramba swelo ni manana oyo amuramba oyo ezali mibali bazokoka susu makambu te eza eloko ezokoma kaka lokola bébé likata ezokoma lokola bébé
ezolembalemba mpo se hémorroïde esekoti mpo okozala na force ntango likata ezolembalemba okokoka kokotya te ezotebateba mama kuna azoka posa yo ozolemba ka ezotebateba oyo ntango apakoli yango etelemi epesi force lokola nzete ntango akokota travailler makambo na ye ndenge alingi evanda mpe na nzoto libela ndenge akopakola yango apakola yango pendant 3 jours. 3 jours par séance soko lingi osala na mwasi to asala na mama nde akopakola yango 3 jours na 3 jours wana kolandisa koyoka pena nzoto ezotelema ekepesi penda lokola pite yango ekotelemisa pambapamba te ntango ye atouche mama nde akosentir etelemi lokola ebokabo ndenge bozomona. Merci maman. Beaucoup pour maman nana namoni tokena awa ou namoni maman nana de osusuni maman nana yo boma biso pamba awa na émission je le police mona mamonga na omona awa osuni maman nana o ndenge za awa mibalo bazaka ba pressant na ye nango pena pressant mibalo bazaba lemba kokakani bazo lemba moi salala zo tale kakabo yango moni basi bazoke ko découvrir libanda bazolinga na bango ba papa po biso ana kine ko mona ba jeune fille baye manana pesanga mo ba biloko po papa wana za makasi po ba papa na pe batinda ka bana wana baye azui papa ko lemba te ba papa bazoleka ba jeune na makasi yango nde bo pikiriki yango o penda biloko euti penza bukao penza yango bo pikiliki ndenge ozomona a osoka tsango kaka demi kaka verre na cuillère atia meli akosentir esali bien na nzoto opesa peka ya komela ozango otizango nde nini tizango na cuillère akomela ngo mbala moko pendant 3 jours pekaka cuillère azu atie ya baloli yango lokola café ameli yango soka ameli yango akosentir eke traité ba muscle ba mitu mikongo nyonso wana eke traité mais surtout pena mingi pena ba impressant penza impressant ezola la yango solution yango buluka bo découvrir yango surtout bino kuna na poto nazobeta c'était bozana ba malili bozana ba stress yango solution de yango na elibino maman nana tozo poussana babi bato bato etele makate bato elemba bato ba impuissance sexuelle bato le mona mso na mama boye mais ozo sentir ata courant moko te kisi yango yo maman nana za pona bino maman nana pona bino sozo na besoin maman nana obengi kana numéro na ye oye ya WhatsApp obengi na plus 243 89 61 86 525 wana so bengi maman nana ozo secrétaire na ye après secrétaire na on passe yi manana aza 24 sur 24 aziyambakanga téléphone na été ayambaka mutu nyonso mana tozo continuer namoni oyo namoni eza pomade to eza nini oyo yango ebimina ka yango ya wana le carton nango siko pomade nango nde yango oyo pena ni okalese yango pena zo kalese pena tango pakoli yango etelemisi etimbi donc epesi likata munene eza na tosala wana ba fruits nyonso bitabe anana nyonso wana tosali yango na ba pomme nyonso wana po epesa énergie na nzoto ya mwana mobali. Merci maman nana tozo poussana babinyo kala maman nana namoni musu ya pembe oyo mais ko simba pesa na mabete maman nana simba na na ita maman nana oyo zani oyo ndenge za awa na si boyo kaka kimbimbi olongo mais oyo bimbi olongo omino boyebi te o bimbilongo na uchi ko kundula yango pena na mboka na biso basankusu oyo ndenge za awa tango meli yango ekopeso makidi poa eza lokola linyoko nde toliaka poussière nango eza lokola miliki tango meli yango epesi makidi poa donc tango bwaki penza donc ozobwaka baku donc pena mama azo sentir ya papa ezobima kuna pesa bana mibali misusu akokota na nzoto mwasi tanga akokota okomona azo verser te omona ma ezobima kaka muke mwa mobali na mwa conservoir esate mais pe mwa sakanga mesate po mai na bino mibali makidi yango nde fungolaka biso basi fungwami sepezo sala kitoko tango yozo bwaka te ekipesani yango moni ba mama bakomi kolinga bango ba papa po bino mibali bozokoka surtout o penza ba papa o ba jeune wana o penda bazoya wana penda bango yango ya bango pende yango na otiko zudila bango penza yango o eza kamuna yango oyo
bakomela yango pendant 3 jours na système kaka ya mai bango baza na bavin na bango bati akomela yango oyo. Merci maintenant maman nana tozo poussana kaka là je vois mon vieux Kalouch Poutoumani babi mona poto ya tongo ya kala venanga beta 35 ans na poto faut fester batabongo. Là je vois Fondé Kabea mon vieux Fondé Kabea na bote de Cash Mama babi Cash Mama Dadi Mulumba Cash Mama babi ayo yango wana babi na Bosen TV nanga Emile Chakembo papa na Tamil. Ah papa, merci pour na $200. Nazoki papa merci maman naza reconnaissant. Maman nana tozo poussana na moni oriso maman na wana suni. Oyo pe kaka oyo eza ya kopakola tango lingala na mama. On est ba papa pe kaka. Epesa mama sentiment kuna epesi ba mi bali sentiment. Donc tango babandi yango musala eza na basi mususu ayo kaka posa te. Papa pazo ka posa te. Ba mi bali tango bazana mbeto. Bazaka kosaka na lokola bana miki oyo ekola musabango tango papa pakoli yango tango azokota na lidusu ya mama bango mibale bazoka kaka elengi na elengi moi batika na ezati ti bango bakolinga basisa posa yango lokola sentiment makasi ezomata bango papa kopakola tango ekokota kuna pa mama azoka kitoko makasi yango. Maman nana na moni mususu na découvrir mususu ope suka ya opakola susu ope susu kaka ndeni na lobaki na oti kozila bango biloko ndeti biloko o manana to kenon iuta wapi biloko o nazoke kozwa ngo na mboka na biso na tambo na mboka nyonso bayanji nyonso nazoke kozwa ope na découvrir yango ope susu biloko ngamoko nazosala yango ope za ya kopakola o akopakola ngo na nzoto epesi poids surtout mibali oyo bambume kimaka bango mingi bango kuna baza hiver malili tanga pakoli yango bambume ezokima babili wana akopakola yango tout autour ya nzoto tina babili epesi pe bapili epesi pe poids moye okima bambuma ezali te ndenge eza awa soki babili ezokima okokoka kolala mwasi te epesaka pasi ezoswaswa pamba oyo ndenge eza awa yango ozomona pakola yango na nzoto apakoli tina babili nyonso wana ezotraite. Merci maman nana tozo poussana merci Achille Production babi mombalo ensemble sané qui pour féliciter Achille Production babi vraiment caméraman à solo caméraman monté il a déjà filmé ka pesi boki no monté te ya a monter ka film ka Achille Production babi toza toujours ensemble na moni muso na moni awa banzete na kati na mai boy na ebite speaking na ezanini bo mama na ngobo mabiso zande penzande zali penda sukisa ya makambo yango nde ningisi qui ne bougeait pour ne loko oyo ndenge eza awa ezo traiter barin basuba hémorroïde force faiblesse okolemba limbozo toka e mingi pota libumu ezobima surtout pota libumu peso kezana tota mutu maana na mutakosa elo te oyo ndenge eza ate musomba ngo ebima obanda bambula nini tango meli kaka demi verre okosentir otoki okosentir donc nzoto no ezongi kitoko même banda kosentir ozolemba pa mama surtout mukongo ezo traiter mukongo ezo sokola mai ezo pesa force mukongo passe hémorroïde pota libumu ndenge eza awa datango omeli yango okoyoka nzoto no esokwami donc oza kitoko tango oza na mama okolela te onga nzoto pasi onga bona zokoka te oyo okokoka na nyonso na soso mona mai wana jaune ndenge ezobima lokwa masuba yango eza boye soza muta hémorroïde wa mukongo kolemba mukongo pasi yazo traiter donc oyo tango ozwi kaka verre moko otie omeli yango eza bololo te mama nana eza bololo wana ezotraite mpe basikre mpo sikre nde yango eza mpenda nde mingi bato bakomi na basikre mingi diabete ndenge eza ezotraite mpe diabete ndenge ozomona mingi mukongo na hémorroïde na bafaiblesse sexuelle oyo ekomi na banzoto ya bato yango oyo. Merci maman Nana, merci à Chilo Production, merci à famille Sala Mobimba, merci à tout le monde aux orateurs de votre humble serviteur. Maman Nana pour ça na monisu o maman Nana o sunini maman Nana. Café. Surtout papa o bakoli. O ba melaka o to chona ba tito café ya minuit kisa boko. O eza café penda onga na sali. Café o soko meli yango. Même banda ko sentir nzoto zo lemba faiblesse mutu pasi makolo. Ezo kanga ezo kokate. Donc soko tiango meli demi verre.
omeli yango ressentir otoki ba maladie nyonso ozalaki nango mike elongwe otikali pepele okosala makambo nyonso à l'aise okobima okokende mosala nyonso koluka okosala bozolemba oyekaka bolali na kiti ampisi epesaka pa apeti oyo moto apeti ekima yo okoka kolia te ndenge eza awa ezotraite mingi mpenza kofongola mpe nzoto eza ka mnikima ya bapapa yango. Merci maman Nana, j'espère au principe que bakisi nyonso tomoni surtout toyeba maman Nana secret na yo ezalaka nini o bato bazoluka yo bato bazobenga yo secret na yo ezalaka nini mpe en plus total obo tomoni oza nonu jeune toyebi te expérience ya mosala yango nani alakisa yo ti lelo okoma lelo okomi célèbre lelo na kati ya kini bo. Bon moni mosala oyo tobandi yango uta mpenza bakoko koko azali oyo aboti mama bamama donc biso eza penda don na biso penza eza penda lokola racine donc biso nde toza a mosala na biso tosalaka yango tokenda kokundola bakisi donc tovandaka te donc ya koke koluka mpona kobongisa banzoto ya bato donc yango na penda kosenga penza boluka bodécouvrir penda babiloko oyo surtout bino na poto malili ba stress bozolela mingi boleli mingi bozobenga ngai biloko yango eko motiver mabala na bino ba mama bakosepela bino pe mibali bakosepela yo papa lukaka mwana yo mama lukaka mwana bana bazali na salisaka pe bana kobota nyonso wana na salisaka na traitaka nyonso yo za impressant nyonso nazo salisa. Merci maman Nana olobi eza bokoko na bino eza bani mais est-ce eza bonganga te manana bonganga batiaka ngo jamais bo oyo eza bokoko uta bakoko na biso donc oyo eza bokoko eza nini inconvénient eza bonganga te eza bokoko. Merci maman Nana, merci vraiment pour Natana yo pesa biso ya ko kata musala na yo pour to ya mona plateau na biso là vraiment na pesi merci pour Natana yo là na pesi merci na ba autre vous qui temps ya kolanda biso peut-être aussi sur na katikati parce que au début to yamba ki bongo maman Nana ba benga maman Nana solution maman o azo aider ba papa maman aza pour na ba tunyon sur l'autre dans spécialement pour na ba papa a solo na ba papa parce que on a ba problème na bango ba papa mi to zo mona malili ba stress peut-être papa papa na mbetu papa ko na na maman des jours maman na mbetu mais papa tikata aussi maman ta nité mais à travers ba kisi oyo ozala vraiment très bien ozala vraiment très bien là na episode bi so za besoin maman Nana ou bien kana numéro na ye isa plus 243 61 86 525 ozwa maman Nana ou peut-être azala cabinet na yo ozwa secrétaire na ye après ça ba ko passer ou expliquer problème ozana ngo ozama peut-être ozana besoin biloko oyo batindele yango yo benga kaka numéro oyo bango bazana bakamna monde basala comme ba côté longo na ba agence bazala ba reconnu o sala comme toujours moko to deux jours biloko na ekomi ko banga na yo le côté numéro yango to possible oui plus 243 61 86 525 ou bien bengi na plus 243 900 240 391 on a maman Nana là et pas nga directement na habite maman Nana muri la fin ce que zali moi mbote ça la moi bien ba auto et daka ba auto balanda kayo fin na ngai nasi ba papa bomoni oti ko découvrir nos solutions en tout cas boluka bo découvrir solution o maman Nana ayeli bino ba solution e ko bongisa mabala na bino e ko sa bino bozala bien monde de la fin na nga e ko zala penda na bino bobenga numéro yango na ba afficher numéro na nga yango wana bokoyamba bato cabinet na ngai basali wana nazana pona bino maman Nana azana pona bino botala ki mwana mukete belé nazo botisa nazo sala bato bazo bala na biloko oyo boya penza bobenga nazana pona bino maman Nana solution yeyo mbonde la fin na ngai na kopesa kaka na bakilia na ngai bomoni nga maman Nana na yebi ke bozo benga ka ngai maman Nana yeyo aye solution pona bino bambote na ngai na bakilia na ngai o balingaka ngai o bamoni nga wana bambote belé penza na simo de la fin na kaka yango wana.
Merci mon nana, on va beaucoup comprendre tout ça qui na maman na solution ou tout ça qui na yé ou t'amène partout na biso plateau miracle. Là je vois directement na kope sambote ba auto soutenir na kabiso na musika de loin. Là je vois mon vieux Kalouche Poutoumani, mon vieux propre là na moni maître Carlos babi kilo bandal maître Carlos Kalala. Là je vois mon vieux Fondé Kabe na katsa Suisse on a Fondé Kabe. Na boute de Emile Chakembo papa na Tamil motema ya affiché tout. Babi moi la popia mukolo. Là je vois sur le production ça je bien ma grande papa ma belle qui bangola. Ciao au prochain numéro. Tous en amenons toujours ensemble maman nana. Merci, je vous laisse.